Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez la Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na bino esengo mingi ya kopresente bino lupango oyo ezali bodomona na droite na biso oyo eza couleur ya grise saumon oyo clôture propre oyo kitoko eza na droite awa donc eza deuxième parcelle na macadam moni macadam esika ezali donc place ba voiture wana ezoleka yango wana macadam donc awa to wana commune ya Ngaliema quartier Mimosa Brikine donc quartier qui nsuka pêcheur to wana Brikine lupango yango yo tozo pusana tokota na kati lupango eza 14 mètres sur 18 na ndako ya 4 chambres salon cuisine 2 salles de bain na toilette visiteur à libanda et puis toza lisusu yango tokoti na kati donc ndako yango yo ndako ya 4 chambres salon cuisine 2 salles de bain parking, magasin, parking il y a 3 véhicules, donc 2 jeeps, 4 moko, soit ndenge zala kaka soit za ba mituka ya mikie, ezaza minene ndenge zala toujours. Donc awa toza na kati ya lupango ndako yango yo bomoni peinture eza esika. Bon peinture eza esika te e umeli déjà. Bomoni awa baza na kati ba obimisa biloko na bango donc biloko ebele bomoni oyo eza na parking batiango na parking po bazobimisa biloko na bango donc awa entrée yango entrée salon yango yo donc ato pembeni ya macadam 14 mètres sur 18 donc parking ya 3 véhicules et puis awa espace ya bana ko sakana mamutu liboso awa et ko sala bien donc awa o eza logette à courant omoni lupango mbea na couleur moko donc oyo logette à courant et puis awa eza couloir oyo eke kobimati na sima ndako donc pona koleka na sima ndako couloir musu yango oyo tokobaluka tolekela pe nzela ya parking po emema biso ti na sima ya lopango donc awa tozongisu na ndenga liboso po tomona ndenge parking ezali kota parking voilà donc à part liboso awa parking yango oyo parking eza ya 3 mètres et demi ti na suka place toro avancer donc wana awa tozo avancer au moni parking yango 3 mètres 50 donc il y a 3 mètres 50 au moni ndako eza climatisé tozo kende tokomati na sima ndako bomona toilette ya ba visiteur espace sima ndenge ezali moye tokota na kati ezate mutababi misa biloko na ye tozo zela so abimisi biloko tozonga lisusu pona kosala vidéo ya sika mais en attendant to bandina na oyo po epesa déjà idée donc lupango oyo batiango $150,000 à discuter deuxième parcelle na macadam muta futelaka awa afutaka $700 le mois afutela lupango mobimba ye moko $700 mais eza résidence o eza ke muta ko somba ye moko afanda mbala moko donc na bandeli to na commune ya Ngaliema quartier Kintuka pêcheur quartier Brikine donc voilà un peu $150,000 à discuter. Moko na waza pour ça mbongo pour à chaque fois to lobara ke soki to tchelu pango en vente c'est que moko nango azana pour ça mbongo donc wana awa tozonga nzela parking onyos bomona o biloko eza awa donc eza nango na parking donc bomoni kati ndako ndenge eza na musika bomoni biloko na boza na kati ba kiti ba photo eza na ba mur moyen tozo vraiment ezate donc toujours quand moni écran na bango na kati tout ça donc ndako na kati eza propre ya propre $150,000 à discuter
oyo koza intéressé abengi biso. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Bye.